Congo bana poto bolanda elengi na biso TV avec Jericho Betox. Jericho Betox. Jericho Betox. Jericho Betox. Elengi na biso TV. Elengi na biso TV avec Jericho Betox. Y a pas à dire. Bon ça peut que n'oubliez pas que elengi na biso TV. Jericho Betox. Tiens, minene. Salut à tout le monde entier, partout dans le monde entier, cher Internet, Batonio Sobola Ndangana Internet et surtout la chaîne YouTube Nabino Vision Plus TV. C'est bel et bien votre humble serviteur de ça et cette émission Internet. Moi, na mobile abangara. Oh, milinga bangara ngote beauté à deuxième république et puis baki c'est langa lisusu chaque Congo ya ba comédien. Alors j'espère que vous avez constaté na image tozana mwana mwasi moko azana sima awa o tozo célébrer anniversaire na ye o to kala mingi te to ko yembela ye po aza bébé abotami Benite ka la femme du président Yves Zwelanga bien po bato bazotala na internet ba mona pena ke oui na kini pe marge mbilinga meto feta katoliaka et puis to vivaka. Alors merci beaucoup na Yves d'or beauté d'argent oyo azo sala ba image oyo mais non ça la bino surprise bon mais ça la komona mutu ka so fête anniversaire ka tanga ko bima mais faut bomona ina na face nanu oyo nana sa prêter. Alors nazo benga déjà Benite ka aya joyeux anniversaire aya bisous joyeux anniversaire na emela na Mbappé ba anglais wala ba français tena na chiluba ya ndenge nini biso na chiluba ya nini Clarisse anga yenzambe muluba Kishasa beni boni. Salut à monsieur Jerry Aki. Ici, c'est Benite Teka, la femme du président, au Facebook et l'Obaka, et Bayo Kaka, monde entier, Monaka, en personne. Ah, on a Kina, et ça, on a Teza Kina, Bandal. Bandal peut Bandal nous sauter, Bandal Kimbondo. Na veni Pumbu. Talaka, les 30 juillet, ils ont les 30 juillet, mais le quoi, les 30 juillet nous sauter. Donc, alors, ils ont fêté anniversaire, tout le monde bandeko, ba famille, ba ye awa, et ça, ils ont ndenge ni, c'est biso na impression. Non, et ça, linga esengo makasi, na fêta nanga ba anniversaire, mais aux anniversaire mon corps spécial. Taka bat bauti ba ngola, bati ba poto ba, il faut tout ça. Mais nga siko na songi internet, na ndenga ki songi nanga ba bi benya so sali sa fête ya libala. To anniversaire ga poto moni ntaba e diembeli likola nzete ba misunya ndenge na ndenge ba biloka ndenge na ndenge ne Yves zo ba image wana o ka fête anniversaire kaka ezaka ya anniversaire eza nango fête ya libala te anniversaire talaka mwana bota mifo mwana bota maka soki mingi to bota mena bango ba comité les 30 oyo mingi ba comité menga na komi voilà donc je salue d'abord la présence de Michaela Teka, la femme du patron, ma grande sœur, à Otango, la fouti billet, avec un lobby, pour l'anniversaire à petite sœur Nae, ma grande sœur Nanga, Missou Sadalaka Awa, Mireille Teka, donc Missou Sadalaka Missika, grande sœur Nanga à Londres, Mijou Teka, Simon Teka, la femme, mon vie, à Sadalaka, Nale qui mort comme Benite Teka, Ndeye, en personne. Donc, Malou Teka, vie Nanga, Namibi, Boto, Marlene Teka. Ba bisous, merci na présence ya batunions o ba respecter invitation na ngai na sepeli mingi botalaka mwana mukie na ba chance na e voilà misusu baza ba pemeni mite meso fia en tout cas ba me ba ko doka ni Benite Teka boko doka oza pemeni na songi na ratro songi internet ponga na banga kanzala na liwa Benite Teka avant to tika po tozo continuer na ba image to kozala ti fête ego banda na émission auto fongo la champagne po mona ke to banga to na somme champagne te bon to na somme champagne te ale Jonathan Ngomba bimisa champagne moko to fongo lango et bani déjà heureux il faut respecter mon champagne ezali voilà alors l'état Jonathan s'apprêtera pona champagne to poussa na mo muke boye yebisa biso nanu bato nyonso tu ba Hollande na moni yo pe famille on yeba professionnel baza trop bazali talaka nga za mwana suka na botami na moni ba nakuti ba biso to benga bango ba yaya quoi donc ba yeba de trop donc Michaela Teka grande sœur na ngai wana za privé na ngai Michaela Teka privé na nga ya na nga motema la femme du patron, la patronne. Donc, les ensembles. Nazo ko déjà c'est de là mon compte. C'est de là yaka to sangana na Benite Teka. Les anniversaires à Benite Teka. Je salue Mbala mon privé. Mon privé hein.
Landine Waza, privé de moi jusqu'à l'âme. Bah, bisous. Voilà. Alors, tous ces deux là, on connaît un artiste, comédien, puis chroniqueur. Oyo, yépe, tous les gars, ma solo, tout le monde, pas sujet. Oyo, yépe, c'est bien, on va au moins l'île, on va pour na bénité café anniversaire. En tout cas, bah joyeux anniversaire. Champagne, oui, Moni mbala entrée mbala moko ya anniversaire ya ces deux là mokonzi parce que bakonzi ba honora bango kaka quand il avait l'entrée dans les dedans des manifestations, les gens il avait le voir les champagnes, il avait le ouvrir. Donc quand il avait le parler parce que Beni Sunda Beni Teka a teki na ba champagne ba tekeli pe ba champagne a sombi pe ba champagne. C'est pour cela lelo to fungoli champagne donc to go fungola ngo mbala moko nde to loba boye donc bozwaka mbala moko nde to fungola ngo esalaka bien parce que abota misika za bébé azongi pena bébé. Voilà, ça to fungola na champagne blanc ba ya pas ça wana. On est car à Paris, au moins un restaurant chez Belly Chou, chez Belly Chamafolo, na 50 riz Sofrerie, na Paris wana, 750-17 na Paris. Ils allaient ceux qui n'a côté de bafongoli champagne. Voilà, to fongola champagne, to fongola champagne. Voilà, voilà, yango voilà. Ils ont fongoma déjà. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Beniteka. Joyeux anniversaire. J'espère que partout, besoin de nabi, on a déjà yangai, c'est bon. Il a assez de là déjà vert, il a déjà assez de là vert pour avoir déjà yangai. Donc, bateau nous surtout besoin de nabi biso, puis au moins mila iwa kwetu wa mankanda machi wa mumenu. La personne va monter belle puis JCK nous Real de Madrid na Australie. La personne va monter belle Clarisse va signaler ngana ni kuna Pascal Kalemba na personne va monter belle ah émission les les za mutu nyo salinga kota bwa kana libanga pour la Beni. Boroto ça je salue mon président Kassongo hein. Tant que la femme du président Molukaboy baso président Zanani. Président comment ba yibate. Ba yibate droit non. Ba keluke na Facebook. Mon président Kassongo bisou hein. Depuis Luanda kuna mabanga eze belé et puis ça zoua ma casse talaka ba jouer ba kabu nyonso ba privé na nga ba Jacques ba ebunga mon okipa hein privé Beniteka mon okipa donc libanga oyoka. Voilà alors ngape na kemba moko na kabu alors oyo boki pe na kabu ngape na ke na kabu milliers de terrain à kabu Magola mapanda Ismaël Hoffman voilà privé Magola tala 9 mois kota Magola petino jama bosana ouais. Voilà. Ya koko kuna ba bisous donc na sepeli. Voilà Magola, j'espère que Ismaël Hoffman gloire m'a servi biso ngaye émission elengi. Magola mapanda Ismaël Hoffman oselo histoire moya yoka ya théâtre. Solo la ya solo la ko sala bien beni na ningi na tika mo mukyo bimana po biso to panzano indusa awa ne tozotonga liloba oyo ya ko bimana ko loba nini. Merci. Surtout merci à toi, mon vieux Géry. Oh, la surprise, moi, malamu. La surprise, moi, l'équipe a surprise, missous. Nanzima était quelque chose à la boye. Na yoka eka na wande koyoka. On a kanisa cause on a ignorance, mais na moni cause on a considération. Merci beaucoup. Merci na ba privé nanga oba sunga na organisé. Soirée nanga et la soirée mon bien je vous assure bitumbe bimate non c'est les bien taka ki bonzambe dans la soirée au thème tomber pe dimanche ki bonzambe to bandi on a ki bonzambe sina ki bonzambe voilà Laetitia Ngoma a lié sa bino bozo liboka Laetitia Ngoma organisa oh nini nyonso biloko nyonso bo mona bien décoré Laetitia Ngoma donc na leli Paola Mwendo na Lagos privé nanga adinga ki a fêter nanga mesimbité mais ba bisous belé la bino trop. Voilà, merci beaucoup Beni, to quoi accompagner yo. Voilà, Beni to quoi accompagner yo, na accompagner na bimisalanga yo, na bimisalanga na pe miso posaka trop timide lo barate. Ça là Beni et lo moko tobi 1 minute il y a français car loba français pour l'anniversaire. Bon, pour l'anniversaire il y a Beni Teka, la femme du président. Donc, on est en français. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Il avait les nez dans les ventres des mères. Il avait les nez aujourd'hui.
Donc, on a comprendre. On a français normal. Il avait le nez dans les dédans du ventre des mères aujourd'hui. Donc, il avait le bébé, il avait le pleurer, Inge. Ah, voilà, maintenant c'est bon là nabiso na chaîne YouTube nabino Vision Plus chez Bella Dinganga ma social na pesi masananga Patrick Wanongo solo là ko ya akotanga wese musique déjà bandi. En plus na lobi hein, netoza awa Jerry Kobetox to panza non teke parce que ngana solande na ndenge siko ya ba artiste. Ah musique déjà bandi atoke na to. Ba pesa biso mwa tamuke parce que za mbotama baza la presete pour bazati iner. Ba champagne za awa na moni mutuke yo kitsa ba champagne. Et quand moi singa parce que na moni mona mwasi moya nzoto miketso bisanga ke ye mukolo anniversaire na bi mais comment et vous a yete balakisa muta munene mais na moni mutuke yo kitsa ba champagne mutuka ba kuka et ye na moni kara ya na otanga ba sponsor te pour ba soutenir anga te yo poza na kata feto le benana nu anniversaire ya Beniteka wana privé Beniteka la va babi wana so landi e penda mwana quartier landi odinda mama abino Monique no bandio le kabadiare pamba mama abino amo fandi sa famille nini pour lande Beniteka donc babi la femme du président ya boya zala tetara tout le monde ba privé ne ba telemi boy donc makambo ezali obi moi sa mwindo penda chaka penda panique Beniteka la va donc na lingaro mingi wana yebi ya olobeleza tetara na se sacrifier ba makambo yo yebi Beniteka na lela fort wana uta olobeleza te voilà privé alors bambote quand même na bateau yo bazotala yo bon so na pesa mbote lelo na pesa kana Alvin Kondi mon pote ya yo penda so esinga gloire leka Western Sensa wani raté pe mbota suka on a clôturer nango héritier watanambe go God maître supérieur babi banzembo so délivrer batu na église sango penda sangwa lukinzembo nzembo zate babi beta dedem milimo ma baby Michel Kobetox mambo tolo belang. Merci beaucoup en tout cas dans la team de Watamuno quoi. En tout cas, je ne dirais pas des fois. Peut-être dans la vie, si tu as envie. Il n'y a pas moyen qu'ils prennent la photo. Il n'y a pas moyen qu'ils prennent la photo. Belle occasion, l'anniversaire de notre très cher Beniteka. Partager très bonne occasion. Papa, partager cette joie. C'est une très bonne fête. Naya bino chez la couple mwana ifasika solo ifasiki ya tongo. Ces événements arrivent une fois dans la vie. Si Dieu a envie, reste en vie, célébrons. Nalingala balobi mbongwe be balokumwe mata. Balobi baya bien. Mes chers invités, honoré Beniteka. Joyeux anniversaire Beniteka. Et l'amour, Otama et l'amour. Est-ce que les Balouba chantent avec moi ici? On peut chanter à Chilouba. Ouais, les Bakongo sont là, les Balouba, est-ce que vous êtes là? Chantez à Chilouba aussi, et ça va moins bien. La 4 langues nationales, et ça va. Dinegidia, Wimpe.
Diledi Diawise, Diledi Wabimpe béni, Diledi Wabimpe. Ça c'est pour honorer le Kassaïen. Hein? Ça c'est pour honorer le Kassaïen. Kubutuka ya mbote, Kubutuka. Beniteka, petite sœur ya bastar, Nandera Mukiete, moi Mukiete de mbongo na eko, on a pas le place dans la section, on paye ça Mukinga na batina, pas comme ça, bastar Nandera Mukiete, moi na Mukiete Mwindu, ale mbongo na eki sans doute. Bref, il y a la lettre de Mukiete, Angola de verdade, Bana Congo, Bana Poto, Bolanda Elengi na biso TV avec Jericho Betox, Jericho Betox, Jericho Betox, Jericho Betox, Elengi na biso TV, Elengi na biso TV avec Jericho Betox, y a pas à dire. Bon ça fait que n'oubliez pas que Elengi na biso TV, Jericho Betox, tiens, minene.